Voilà. Nalobaki à tout seigneur, à tout honneur. À Tozana Mokolo Ndako, Muto Yambi Biso Fex Bofenda. Muto Nanga longtemps. Bonifex. Ça va? Danze. N'a pas l'aîné. Mère, ça va? Maman Nicole Mfoula, on a fait un beau débélé. Maman Weston. Alors, Ridjan, tu continues son nom, qui est vite fait. Oui. Après, tu as Fex pour notre aussi Sanabiso. Livre, on a ce que vous avez. Livre Oyo. Ezali Bible ya Weston. Nyembozo mona. Livre Oyo naye nango awa pona meka ko éclaircir ba sombre. Na kati ya livre Oyo, il y a toute l'histoire ya Weston depuis 1891 tilelo. Donc ça fait des siècles livre Oyo ezolobila biso histoire ya Weston. Donc tu peux me dire na mémoire pour démontrer makambo bato ba éviter. Voilà. Livre Oyo na kati ya Suisse, il y a que 3 personnes bazanango. Oh. Suisse Mobimba. Suisse Mobimba. Suisse Mobimba, 3 personnes qui ont un livre. Ah bon? D'abord, Arabe Mobo et Arabie Saoudite, en Genève. À Betaraweson Danze, il n'y a pas un ango. Et puis, Suisse Moro, sous ingénieur pétrolier, à Danze, avant de ne pas l'ange. Il n'y a pas un ango, deuxième personne. Et troisième personne, un livre, c'est moi. Livre Congolais Bangolais yoka. Oya zanango aya. Oya zanango za mundele za chinois aya. Livre on a ta Suisse Mbimba 3 personnes quand bazanango. Donc il y a l'histoire complète ya Weston na kata livre oyo. Yango Weston etandamia. Yango yo tochiba Weston tout ezo présenter maman na biso Nicole Mvula passe à zapper moi na Weston. Donc yango ezo accompagner l'histoire tozanango et livre ezo même ba témoignage ya masolo tozanango ogene. En fait, so botangi ba komi JM Weston. Bato belé ba yebarate na yo toujours bato ba JM oyo elobi Jean-Marie. Ba mususu ba robaka Jean-Marc. Général nanga Mao Makanda na kati ya Congo. Lelo na okorige erreur au salakale qui n'a pas naïbi koye bagate profiter ou apprendre lelo parce que là c'est le maître ya Weston qui parle. En fait, JM Oyo est un mystère. Mutaïbi tina nangona mukili azate. Eza ni Jean-Marie ni Jean-Marc. Mutaïbi tina nango azate. Et mutaïba tina nango azaka moko. Edouard Blanchard mtaeba tina nango yem tapé Sarah Kombo. En fait, tant Weston et Salami na 1891, ezara na combat Weston te combat Weston ezara te. Ezara ka JM wana na 1891. Et puis un peu plus tard moi nanaye Blanchard tant wakoli Eugène plutôt Eugène Blanchard tant wakoli il fallait à la succession il y a ba boulot à faire mais essengaki ba formation à danser ça pas tout bon mon en ba bengaka chasse origine ya chasse et uta aux États-Unis. Alors Edouard azwaka mwana nae Blanchard atindi aux États-Unis et Blanchard a kende aux États-Unis pour apprendre le couture ya Goodyear. Ezalaki na 1904. En 1904, Eugène Blanchard a été aux États-Unis. À côté natique, il y a couture, on a Goodyear. Il a passé là-bas, je crois, 3 ans ou 4 ans, avant d'aller plus précisément à Boston. Pour bâtir un peu de côté. Na Boston, il y a un village à Mike. Alors, Eugène a s'installé dans Moka Mokoboe, village plutôt. Village, on a comme on a Weston. C'est là où Asaka Betty Nae Yakoutir à Goodyear. 3-4 ans après, Azuba Papier Nae, à Sissi Batik, à Zongi, na France. Pendant tout ce temps, bien avant, ça pas tout comme on a à JM. JM est Jean-Marie ni Jean-Marc.
na olakisa bino na kati ya livre oyo ti lelo moto ayeba ntina ya JM aza te. Alors ntango Eugène azongi na France akutanaka na masa na ye moko boye na mouvement moko boye basali connaissance, masa na pa yeba makambo kombo eza na kati na moto ekimi badeside il faut continuer makambo ensemble. Les ba reprendre makambo ya JM. Edouard atiki mambo pa mwana na ye Blanchard. So Blanchard na misa na etant ba reprendre ba makambo. Blanchard azaki tellement, Eugène azaki tellement amoureux. Il y a ba souvenir ya Boston passe avant na mboko ana ya Weston. Akamati komba Weston abakisi na likolo ya JM. Na olakisa bino ngo eza na kati pour vous me comprendre. Donc tant na yo rabatwa ba Jean-Marc, moi ça m'énerve parce que c'est faux. Je vais vous prouver ça ici. JM oyo bango moko na Limoges soki ba oyebso c'est un mystère. To fungula moi muke passe na zolo ba trop sans ba preuve, ce n'est pas bien. Donc to ko romona ke makam na zolo ba eza lukutate. Donc on est directement na page 21 parce que makambu ya JM et Zolobama na page 21. Alors, basali makambu sapatu ezu ampleur. Gene pour mona ke na soko sate. Donc botang awa ba commune les initiales du mystère. Les initiales wana sikoyo eza JM. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est un mystère Tilelo. Donc depuis 1891 Tilelo, JM et Tigala, mystère. Donc, il est difficile pour beaucoup autant à Tunakati. Tout est écrit noir sur blanc. Donc, en fait, nous devons comprendre vraiment que Weston est ni anglais. Pour battre Weston est anglais. Weston est village, moi, est la Kati à Boston. Soko j'ai connaissance autant à moi Mukefex so bandiliawa au monango et ça village moi ça na ville à Boston comme monango Weston place Eugène Blanchard asaki betide nae donc na besoin vraiment na mega fungula bino donc c'est gros enfants à Weston alors mon côté certifié 3 fois par Bamindele. Ah bon? Ah oui, Bigaro témoigné 3 certificats Weston n'a pas l'un. Donc, ça m'étonne. Banamai, Botika Herrera, Rwanda, Weston et Zano Angleterre. Donc, Yom Talegona Weston Azate. Azate. Ah bon? Azate. Ah bon, Weston. Soro Cape Nana Limoges, Bamnel Baoye Biso Komekate. Nalobarango, Yarbo Mamate, Boyoko Alain Naloba. So Moutamoni qui est danger, n'esprit à bagarre, mais n'esprit à n'encaisser à Banda Oloba. On est frères, mais compétition. N'est-ce pas bien nega kese à banda oloba donc quand on a nagene au moni maram na zoloba même fait que ça yeba ki angote donc ça ba mystère pour oyeba na Weston bien il faut un livre et livre ba peut mutu tout na Suisse tout ça 3 au bazanango donc histoire ya Weston ça complet et lour moko ça donc yo mutu na Weston azate again azate OK voilà bon ki bino moko donc mundaleki Rijana Chiwarana Weston, Masola Weston Azati. Voilà. Alors Rijana, pour tous ces absents, tous ont fait vite fait. Au groupe Sabatouala d'Abissoni, le Bissi Bangonine. Bon, Toro Sangsama Dimi, parce que c'est un grand homme qui est à côté de moi. Histoire, il y a Helvétique CH, Bourara, Helvétique CH, qui court avec Modogoja Franco Ferré. Moutou vraiment où il y a ça là Helvétique CH yéyo. Malheureusement les choses ça s'est mal passé tant au mouvement bandit maman Abisso Nicole a tombé malade yango et ça là vraiment absence na makasi nakati ya Helvétique CH mais na musika il a toujours été là donc Helvétique CH et ça la marqué pour la destruction où il est cas qui côté to Utaka na royaume Viba contre tous les cas dans le royaume, fait que ça aille au Zouaboulke, tout ça les loro moko ya biso moko, tout rejoint un grand douleman, grand poids lourd, ou à quoi accompagner biso. Donc c'est toujours fait que Mutazouara Baïdé, c'est toujours fait qui a eu le courage de contacter Modoroja Franco Ferré. Donc, tant à contacter Modoroja Franco Ferré, et Modoro, comme c'est un grand prêtre, à Taraki, Banani Bozakuna Nakati, à Moni Ngaï, à Moni Félix, à Moni Colonel Freddy Louvenadio, alors donc Modoro,
a hésité à quitter ayaki to tambula ensemble donc Thibaut Monaka Helvétique CH et Téléma donc fondateur vraiment ce rôle bateau le makam ndenge zaeli fondateur ya Helvétique CH eza tata oyo quoi donc on a zomba bino za ba histoire faute eza ba histoire vrai soko que Solana Franco a reconfirmé ba dire nanga quoi donc c'est ça Helvétique CH Fex Bofenda exception des aini ils au s'inspirer nani. Merci Papi Gen pour la parole mon poussé Helvétique CH inspiration Yaka à partir de Massanga Suisse Big Ansumbo les prophètes il me les transferts les plus chers dans la carte Europe c'est Rizana Chiwara Coca Weston et Singa il faut moi structuré à la moi mouvement à la bani ngana utara kimakuta malgré babeta histoire te bakasha histoire au base kimakuta et salama awa rive kono et sali à passant rive kono le roi de kimakuta ça c'est fait pour Fenda à l'Italie Nicole Mvula toujours avec inspiration tout au monde à ma solo tout vraiment awa na place Vendôme tangu to utara na kimakuta ndenge mwana ma otokoloba ma berer mo le kayem ke kozanga koyoka lito moko ti le pesa mokili boye te ko inspirer non il faut toluka poids lourd na carte Europe na carte monde para moko bazarabilité pour les premières fois à la rato ninga quitté tité atana chiki atana balara atana partout les premières fois là les premières na biso ya solo ya teni Solobite ba faire ba fali ba nanité ma solo ya té Modoko ja fango faire les sels les sels est unique asa mystique type asa lourd et c'est il faut soutenir tout ça la base outil 6 et outil côté Arizana Chiwara Big Ansumbu sur les c'est l'autre kufa Helvétique ils ont continué il y a dansé mouvement tant que moni fuma kufite c'est que Helvétique CH ezali eza le Hollandais babenga kabana mura banani c'est que ba katana oyo ya kabila ya tiseke ndenge biso tozalia kota fumu bobo maboma eka sazana base na équipe moko ya musique ba fantôme ba mona na te nakata ba Lyon awa c'est fait pour Fenda l'Italia tout ça wana to so Fex yoza ki Italia ah bana moni comme bina kotoka me pepele Yann, mon combo on a votre comprendre ba misu ba ngati sala émission pour comprendre comment on te uta nga za quinoa ya sangwe quinoa otigaka quinoa koko coopéra ya kokola mwana dort mwana zandu bana tu ya grand marché bata mokoto ponga na mokoto mbule belé na mokoto na zandu boyebi ezaki crédité c'est pas du blabla oyo eza pour sa cheval donc fondation tout na masolo ti tozana ba Italie famille tout bataka na Italie Philo Bakusu Pelé le Coca Chantal Bakusu Sandrine Bakusu de Mutombo Thierry le Coca base tout ba Chico Bakusu ba Jorsendo famille Bakusu tout ils na Italie ngai na mona ke na fana na famille tout na même mboka et singa na déplacé déplacement nanga isinga na femme nanga tout ça le monde na biso Siba ndeto yakawa à l'époque tant nazoya na ndako le Lyon na ndako kinde Paris mba moko Italie Paris na koma na Paris kota mbuta lombi wana vraiment base bureau lombi base présent oyebi kombo na côté uta Alpha Kiambiki molimo neza na kimia mon ami kombo na l'Italia et uti na Paris na Château Rouge. OK. Na oteka ba bilamba, il fallait ba benga kombo nanga fête pour Fenda. Et banda ko zo kilo, ba musu ba mona fête pour Fenda ba ko kate. Kula uta Italie, ba pesinga à l'Italia. OK. Mutu musu pa benga na luka à l'Italia. À l'Italia yango kombo ne ya pesinga na ko s'installer na Lyon na mwasi nanga, tu ya to sala famille. Vous allez avoir donc kombo na à l'Italia.
Où à Paris quoi. Kitoko. Français mutu babatizanga kombona à l'Italie. Voilà. Alors tout si na biso na bi que un jour na ozo penda micro na ozo Michel Mobimba. Pesa mbote ka Sirijana tout si na biso. Ouais, mabanga et koki ko zangate parce que bana mai bazozela to pesa mbote d'abord na ba prêtre na biso ya Evetik CH en commençant par amigo Chedi Tabwanda. Charles Vitara de Bundes, Jean-Jacques Pagna de Genève, Maria Bellissimo, Kidogo, la maman secrétaire Janine, la maman présidente Angèle Bolumbu, Angèle Mwaka, donc Iwane Zabana ya maman Nicole Mvula, Bokani Sakaye, maman grand prêtre mère, Fumu ya Weston. Donc bambote mingi to ko pesa bambote na kata Allemagne kuna tozana 4 fois champion Washington grand pays sans oublier Nabela Aguaya grand prêtre Changwe ya yo bambote yango wana et tobo sanangate les seuls qui nous restent, Modogo, Gianfranco Ferré, l'Imperatore, donc Bambote Nayo Kotozali et Nakata Switzerland, Tobo Sanate, les grands sapeurs Sony Richie Fukushima, et puis Nakata Bakin, Naloba toujours, grand prêtre Tigala Kuna, le professeur Polo Santa Yayo Yangoana, sans oublier Masananga Nakata Bien, les maîtres du Japon, Biga Sumbu. Biga Sumbu na bosani yote mais Biga Sumbu na kotake yo na ba attaquer au Kikush cette fois-ci na ko écraser Biga Sumbu avec bakansa ya Yamamoto azamista nanga mais na ko écraser ye ne na uta ekoloba et ça compétition entre frères. Et ça compétition que sert à l'oba qui a un na zozong et la ngokaka et ça compétition entre frères mais totika toujours ba frère quoi donc agoya ko bangate tango yoki na otake Biga Sumbu et ça naza moninga na hotel naza moninga na hotel yamwana ya sake sasa ya yamwana tozana kata terrain avec voilà gene en tout cas merci Potokata gene ko katangate on l'a sabino botala les mystères des initiales, hein? les initiales du mystère. Donc, dis-moi où est-ce aussi micro ils s'appellent Jean-Marc ah micro pardonnez-moi donc ils ont mystère mutaibiti na ya jime vanda donc mutu aibiti na ya jime azate sapatulaire salamaki kombo nango ezaka Weston te kombo a Weston et après et je crois en 1907 ou 1909 avant ça pas tout combo nango ezalaki kaka JM donc bon apprendre botika voilà sigo fex yo bondi mambo ya lobi que na Weston mon côté nga na monda Weston mambo ya lobi nazana kati makasi po mais mwana mayele ayoka kaka il faut apprendre tango na moni beaucoup de jebimia eza mamba livre eza mambute mutasola nanga ndenge ya yebite eza beaucoup mutezolo bake boye tozotanga makomi nde botangaka ba Bible na biso yango ya Weston na contredit ndeni papa nanga. Merci beaucoup. Livre mutelobi. Allez. Maillot jaune, motivation toujours. Voilà. Petit CH. Nzela. Modogo Jean-Franco Ferré. Sans oublier les grands prêtres avant l'âge. Sandrine Bakusu. Sandrine Bakusu de Moutou. Voilà, merci beaucoup la Bandeko Bolandi Biso. Je crois que Toyaki, Kokutanana, Bandeko Nabiso à Lyon. Donc d'ici là, Botika Malamu. Et à très bientôt. Vous avez une image Nabino. Allez, tout ça, merci beaucoup. Tolo Bella Vie. Tiens, Tolo Bella Vie.